Bienvenue, abonnez-vous sur Yokani TV, na pesi nombo te bisika nyoso bomesani koyamba biso. Ya solo selon ma demande na bino bobaki tokende koluka papa Charles, lelo to ye lisusu tokiti na vengeance koyeba koluka papa Charles pona kozwa bino temps mingi te na kembala mo kopesa papa Charles mbote pour que to banda émission na biso parce que ba sango zali ebele ya kobeta masolo. Bonjour papa Charles. Bonjour ma sœur Mireille. Papa Charles, bonne santé, bonne bonzambe, question dans la micronews. Merci ma sœur, Elombe, le grand Dieu, le grand créateur, maître à vengeance, nkolo ya motoma imo pepe, azali kokoba kobatela ya papa Charles parce que yebi que présence ya papa Charles ezali une grande force et une grande victoire na mboka na biso, ce qui fait que nkolo azokoba kobatela bonzambe ezali toujours au top. Voilà. Merci beaucoup papa Charles, to kende mbala moko na action. Olobi politique na spiritualité tambolaka elongo eza phrase olobaka tango nyonso lelo spiritualité koko situé biso ndenge nini par rapport ya kotambola ya mboka na biso. Oui, je pense que par rapport ya mboka na biso na temps oyo biso tozali division eza makasi, tozali na politique moko ya inconscience, politique moko ya division oyo ezali na aucune force spirituelle ezali ko kambatron de mboka de danger ya monene yango mikolo nazana ko yebsa bandeko kaka chasse au traître. Il faut que ça la chasse na ba traître, chasse na ba homme traître, na ba femme traître parce que les lois ezali ko souffrir, soy mokiliza ko souffrir ezali à cause ya ba traître. Alors nous devons faire chasse na ba traître, to mettre bango hors état, hors mabele ya mboka Congo pour que to respirer bien. Voilà. Avant la zone, on a ba traître autant que la biso banani bazali ba traître pendenge ni comprendre que bazali ba traître yebisa biso na nous papa Charles olobi aucune ni obengo ni spirituel olobi aucune présence spirituelle na gouvernement lelo ezo kambamboka. Ça veut dire quoi par là? Ça signifie que depuis Congo ezali Congo depuis tozui moins indépendance ya lokota wana bato oyo bazali ko pesa biso baza pesa bino po bakamba bino na loba biso te so na loba biso na cadre ba congolais mais baza ko pesa bino po bakamba bino. Ce ne sont pas des gens très bien formés spirituellement, très bien formés politiquement ou scientifiquement. Ezali bato oyo batangisi bango na bekole ya banguna ya batraite. Ce que vous une école ya banguna, qu'est-ce que tu peux faire? Aux années loka ko salate. Alors ce qui fait que spiritualité originale, politique originale les alliés appliquer te na kati ya bato baza ko pesa bino. Alors mon konzi faut pas ba pesa bino ba simbisa bino. Mais mon konzi faut bota makati na bino. Mon konzi faut le ciel na bino, na mabele na bino, na alliance na ngwe pesa bino mon konzi. De mon konzi na deke ya kokota, il faut neutraliser Goliath. Il faut neutraliser Pharaon. Mais awa bino bozana ba konzi ba simbisi bino. Alors mon conjoint naza pour banguna des souffrances zozonga na camp ya mabele ya Congo pe ya bana na nzambe. Donc spiritualité assise pour conduire mboka ezate. C'est pourquoi na kati na biso ezali na cette grande puissance armée oyo botami to sobenga armée à vengeance pour un Congo tout puissant. Nous faisons ba démarche na ba formation pour former ba sauveur ba défenseur afin que nous ayons ba konje oyo ciel na mabele ya Congo pesi biso pour que to kokisa pour ça motema na biso ezali Congo tout puissant. Voilà. On a kokisa posa ya motema na biso Congo tout puissant kasi banani oyo zobenga ba traître ya solo banani oyo zobenga ba traître parce que jusque là tout le monde bango na noté. Ce qui toqué na cadre spirituel, beaucoup de religieux sont des traîtres. Je sais que l'exception ezanga kate ndambo moko moko o bazana bolingwa mboka baza, mais la plupart des religieux on a bien ba religieux OK na religion nyonso musulmane christianisme bendouza oui réveil azana kata christianisme sont des traîtres. Pourquoi baza ba traître? Bazo trahir le monde spirituel oya benga qui est pour azala serviteur de Dieu. Or le serviteur de Dieu bango de vérité la lumière ya mboka. Place nyonso bato ba de gauche à droite bango ba kozala ba fanatique te. C'est-à-dire si tu es serviteur de Dieu, mon louba, tu ne peux pas être serviteur de Dieu, mon louba, pour les mabe ya baluba.
Non, le serviteur de Dieu aux âmes au Congo, tu es au milieu, ma belle, à Congo, tu attaques pour éclairer les gens. Donc, bah, religieux, bah, trahir. Prenez par exemple un religieux, à Joana Kati Église, à Lobi, Tobet et la Kabila Maboko, na Kati Église. Kabila o wapi, o ya Congo. Oyo azalaki na Congo, oyo aza na Congo, oyo Congo eleli ba betele ma Kabila ngondi ati Kabila na somo moko boitile ko comprendre te que Kabila bato kena kingangati a se retirer ati ke bino pouvoir mais bobanga kayeka kapona kino lelo babanga kaye to bobanga kaye ozam parce que botanga ka kombo nayi botanga ka kombo nayi bosotanga kombo nayi na likamu nini alobi atikeli bino alternance atiki pouvoir yake ina ko vana calmement na kingakati bato ba monde ba okelanda kaye poso ko moni bato baleli ke Kabila zonga bato baleli que maman Olive kota makambo na biso c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est quoi le problème à la fin? Est-ce que David na l'église batanga kombo na yazana biso te moto nyonso oyo asali malamu na mboka ona o a BBC tokobosa na ye na histoire te do wana be écrivain fo ba komaka banani ba bomi mboka banani ba traître na tambo tito zali ko avancer fo histoire to ye bakango na minute photo ye baka France pona biso azana en traître Belgique pona biso azana en traître ba artiste musicien wana siko na code na ko expliquer o ba traître do ba traître bazali bato a cause la congolais to étranger baza ko utiliser ye na monde ya ténèbres pona ko détruire mboka yango zomona omona un artiste a obunda na bande koné ba congolais pour asepelisa ba producteur na ye ba étranger moko sorcier pour asepelisa ordre spirituel na ye franc-maçon c'est un franc-maçon contre na franc-maçonnerie monde ya ténèbres pour asepelisa ba monde na bango ba lesbienne na ba PD alors omona moto wana andimi engagement na bandoki ya France na bandoki ya wapi pour ya ko bundisa bande koné ba congolais sont des traîtres. Nous avons des traîtres spirituels ba religieux, nous avons des traîtres politiques oyo yebi ya mboka oyo bato ba kamba biso sont des traîtres banda Congo za Congo do vivre kana ba traître c'est-à-dire pour le mumba oyo abundeli mboka totika ta ba penser na nazale na totala ko mema mboka wapi pour mondela seki biso mais ba utiliser nani ba traître mondele américain belge français bazo utiliser ba traître bande kwa Zaïre pour ba nuire Lumumba ba nuire bakasavobo alors Mobutu pe à son tour ba utiliser kaka ba traître donc traître ya monene congolais inconscient traître ya monene congolais oazama yeleti congolais ngwa comme conscient il faut tout ça la nini parce que tu as remarqué que à chaque pouvoir ba traître bazo za la kaka c'est qui to bongara jamais donc maintenant biso batoza kozwa conscience a toujours appliquer la grande force spirituelle et physique na grâce ba yebsaki bino ke soy ba betio physiquement na gauche pesa pe droite wana na grâce to ye comme ba prophète yebsi bino tant wana beta gauche beta droite et sili atoke na chasse ya ba traître parce que mama yango wana de yo kanti mosus na vengeance yango wana alors awa côté la mboka na yo Moïse tanga bonine égyptien à côté la nan à côté la hébreu oyaye eloko akima na Égypte pour akende ko za force ya ko libérer bande ko na voilà donc awa d'abord na mokili ndenge to zabo lion soki ba kutana ba mpakasi ba obunda lion à côté la nan à côté la ndeko na lion oyo ezate na kati ya ba congolais alors awa toke na chasse ya ba traître parce que ba bon mokili za ba traître biso bananza so to kufi trop to souffrir trop na peuple congolais à cause ya ba traître un traître ba vandi ba s'organiser na politique na bango ale ba yeba kosi bino ke to créer la moka ale peuple nyonso ba confiance ba pesi na la moka nzoka ba traître na kati la moka ke kuna les choses les sanga ba traître ba carbone les choses ba traître na kati nyonso po ba ya ko bomba bato bino boloba ke bato mabe Papa Charles place wana na kati yo pena maluba ya solo limbisanga na kata yo maluba biso nyoso tozala kinayo awa uta décembre uta avant décembre kutu c'est pas septembre déjà il y a 2019 au côté là lamuka olobela lamuka papa na ngai oloba que pour encourager kutu ba misu fait sûrement ba vota na ngambo wana parce que bandimela kayo bayokela kayo lelo bengi ba traître na kati c'est que finalement tozo kene wapi mais total ici sur image mongo circuler sur le net que Martin Fayulu yemoko andimi était président Tshisekedi agana ki ba élection est-ce que to olobani ma sœur Papa Charles loba to balanda kaye ezalaka moi pas na se contredire na maloba na ngai pe na yebaka biloko na lobaka pe ko répondre bino ba journaliste ngwaye azali ko tuna ngai naza ko expliquer
makambo koleka na lamuka tina tambiso tokomi. Mais je suis resté na ba parole langa koloba na kati ya lamuka, même na temps ozoloba wana il y a des traîtres. Journaliste atuna ki ndenge bake wana na Genève omoni ke bako pona nani na lobi bako pona Martin Fayulu. Mais tant ba pona yi des pesa ko sala des ordres wana message prophétique ya l'homme de Dieu. Et salemaki ndenge wana. Mais il y a eu des traîtres na kati. Même cash a formé na position wana ya ko trahir lamuka pe azala formé na sens que ba se diviser pour peuple congolais bazala mi na confiance à opposant que ya pouvoir yango ba yaki bango nyos na triomphal tant ba ke kuna ba dese voilà en plus yoka ba parole na bango mais bazai kaka en esprit ya ba traître ya Juda alors tant ba longo na ba ke kuna les soso ba se diviser ezala ka ba stratégie na bango soki Fayulu abimisi na monoko na ye que Félix a gagné les élections. Nakoyeb Sabino clair que a commis corrompu, alors là il n'est plus congolais. Je dis et je répète, je suis très clair. L'Amérique place bazawa neza pour la négociation à côté de la gouvernement actuel. Donc makamoni so bise ki biseke pamba. Ceux qui a négocié comme politicien, c'est son problème. Mais ceux qui a bimisi na monoko na ye que Félix a gagné les élections. Dans le lobby, il devient traître. N'a douté, il n'est plus congolais. Quand je dis il n'est plus congolais, les Congolais que je parle des Congolais conscients. Deux ans, nos Congolais étiquettent. Ce qui a bimisi yango, il n'est pas congolais. À se contredire et à perdre crédibilité, à perdre bateau, à ça qui est confiance. Wana na lobby yango comme prophète, pe ko salemande ngana soki ya lobby yango pongai, na yoki yango na noté, na landi yango na noté. Voilà. De la eza pas mingité na to chape extrait na biso awa kala mingité tant ba Rolanda ba mona yango en dehors il y a ça papa Charles au lobby que ba comme utiliser même artiste avant na to komana na utiliser ba artiste yo mo kozomona ba artiste comédien ndenge bazo sila na kokufa vengeance c'est lobby ni vengeance c'est comme kota na ngambu na bango to eza nini ma sœur papa Charles lo azali oyo peut-être terme wana yo kango pe na micro na yo. Tant aux ans 2019, dans le but d'ici 2021, année ya ba leader. Donc comme on a mis tout ya ba leader ko katana ko koya. J'ai prophétisé ça. Alors tant on a zomona biloko wana nazananga na ko kamwate. Bato musuba ko kamwa menga na zo kamwate. Mitu ya ko la les ebele. Les ébélés même na 2020 mitu ya ko la les ébélés. Soit les sosa to continue ba prière, chasse na ba traître. Parce que ba traître ba bomi mboka. Bakosa peuple loko yo bakosi ba militant et loko yo koto na butu bazosa le loko mosusu ato koti na chasse ba traître moto pendimi akota BP banzo bandimi bakota chasse ya ba traître alors mitu ekolala le sundenge nini do awa tokolela ba artiste de gauche à droite tokolela ba politicien de gauche à droite tokolela ma sœur ezana ba leader baza déjà na ba poison baza bibembe. Ma sœur ezana ba leader oyo déjà ndenge bazawana d'abord ba leader bango na bango ndenge bazawana bazako se trahir parce que quand Kabila na quand ya Félix atoko mona o basala mariage na bango ya mibali mais na ko yebso que quand ya Kabila na Félix ndenge bazawana bazalo kola puku na niao donc oyo azoluka ke bolongo langa moto yo ko azo empêcher na régner bien o pe ko tazolo moto yo akoba lokelangai donc guerre mondiale oyo ezana kati wana yango ekomema lesumboka na biso na kozonga sima. Voilà. Papa Charlotte qui a solo nengo lobby mais kasi moko atuninga komeli biso lobby était binona prophétesse Rebecca bozalaka toujours na maloba presque ndenge moko et puis pour la nini bozalaka ba prophète de malheur ya malamu nzamba pesa rabinote peut-être ndeko wana alanda biso malamu te. Félicitations, j'encourage aussi c'est ma petite sœur Rebecca. Et au moni les bons hommes de Dieu naka ba sataniste ba benga ka bango ba homme de malheur Miché ba benga ka yepe homme de malheur tous ces gens ba ko benga biso ba prophète ya malheur so ba zala ina Yesu ba liamba za parmi bato ba kriya ki baka Yesu ne kulus baka yene kulus oui tous ces gens au moni lelo ba pouvoir ba komanzela nkamba yo ba oke luka kimbangu malgré ba keno luka kimbangu ba kendo ba ke kutana kiangani skimbangu wana soki ya zalaki ba politicien bele bakenda kuna te ba okende wana comme kiangani aza différent to bikata kimbangu kiangani te siko kimbangu aza différent na kiangani kimbangu les prophètes oyo a prophétisé sur l'indépendance selon histoire vous comprenez
aza différent na Kimbangu Kiangani. Kimbangu Kiangani Kimbangu Kiangani ya yeko vanda po a gérer Mosolo. Alia Mosolo ya histoire oyo koko atiki. Mais Kimbangu le prophète sauveur leader comme Papa Charles. Ba makila oyo ya biso nde ya ba sauveur. Différence yango wana. Alors les politiciens bakenda nkamba po bazu ya bango ndeko moninga oyo bazo gérer mbongo. Oyo azate na vérité akoyebisa bango polele comme Kimbangu wana wa pesa somo. A fait trembler l'homme blanc na mboka na biso. Différence yango wana. Alors Kimbangu wana soki azalaka boye lokola ba Papa Charles ba politicien mbele bakangai. Do lelo ba olinga ye po azate pe bazwi ya bango. Mais soki Kimbangu wana azala bango nembele bakangai nde bakanga kutino. Voilà. Mais le Kanga le quoi continue na opération na Servons le Congo. Le PSA na malade qui na au vendre na côté à terre à sous-souté. Mais Papa Charles, toki quelques militants ya IDPS ba leli mende azonga pour la communication chef de l'État. Et le konyo ko lo ba mende o batunyo so ba finga qui par-ci par-là, le lo ba leli azonga. Nini yoko lo ba par rapport lecture nini zo sala en tant que prophète. D'abord, j'informe que le pasteur continue à Teyaka na landa ka ba exhortation na YouTube. Ateyaka nkolo akoba ko batela ye. Ma sœur, ça c'est trahison. C'est ba militant IDPS ba ko senga mende o bango ba finga oyo pe ataka bango na ba leader na bango do ba bando sala comédie. So IDPS ba bando le la mende ya zonga trahison ba traître. Ba ko risquer ba ya kokota na chasse ya ba traître, chasse spirituelle ya ba traître o bundana flèche ndengeni po ba armée ya Congo ici etelemi. Vraiment attaque ndoki o vanda pendo le la mende ya zonga o vandi pendo bando le la mende ya zonga o vandi o bando le la mova sakani ya zonga o vandi pe penza o vandi tout autour ya moto zoyo te la moto zoli ambila na nguba o lobio André Kimbuta zonga est-ce que ata yo moko nazana iloko mona zolo ba mikolo yo age André Kimbuta age mende faut ba compter na ba jeune ou bien ba jeune ba compter na bango tala. Voilà ma soeur. Le monde aujourd'hui est surveillé, contrôlé, protégé, défendu na ba jeune. So ke na bamboka qui se respecte. Mikolo bazana bango lokola ba conseiller. Mais bato basimi ba armée ya bamboka wana eza bilenge. Vous comprenez? Elenge de force. C'est pourquoi dans le monde ya football, au komona lelo monde ya football la respectaka. Déjà on a joué 17 ans, 19 ans, Mbappé wana déjà ba mondialiste. Mais so yé pa na biso le la net mende azong. Po na age mende akomi wana mayele bungi. Alembi. Yo ke zo mende zongi saye. Na pesa un exemple, Mboudagizenga o bozela livre d'or. Tango comme premier ministre. Mboudagizenga signé ba dossier boni. A transformé Palou nesikani. A transformé ata gungu esikani. Atiki nini ata na gungu. Oyo boya ko lela mende akomi mpaka olie mende a compter na ba jeune à Sankour a compter na ba jeune congolais que bino bossa l'effort bo batela biso to baby saki bossa la boy bozo lela mende azong yepe kuna ko yoka pe sengo ke ba olukanga na zonga. Merci beaucoup papa nengo pesi biso réponse par rapport ya nini bongo Mike Mukebai ndeko Mike Mukebai na sala ki émission moko direct na yambi ndeko presse un penge en direct ayebisi biso lobby bakei kozwa Mike Mukebai ndenge bayokanaki etikalaki kaka procureur a signé procureur alobi makambo wana ya kotango ta signé ngote Mike Mukebai aza kuna lobi lisusu mokolo ya lundi ou mardi bazalaki lisusu kuna na ma prison ya makala pona sa moi sitine moko liboso wana pona ngoyeba ko réclamer basali nyonso bakoko loba akobabi akomi ti n'importe makala mais akoko traverser te po abima. Qu'est-ce qui se passe? Le logo kana goloba a finir ka par kobima. Loko na koloba bazonyo kola nzoto ya mwana mutu. Vous comprenez? Bazonyo kola nzoto ya mwana mutu. Mais loko na loba balinga te ya kobima. Mais c'est que un homme aura semé, il est moissonnera. Soki magistrat, soki procureur a ko signé te. Boye bakaka za dignité. Vous comprenez? C'est-à-dire moto aza accusé na conscience na ye na moyibi ba memelinga moyibi na okata likambo na ye ndenge ni na boyi nanga ponga pe naza moyibi suka ndeko mai ka kobima kado ba oko ko sinete po bango pe baza na bambeba ebele loboko ekomi kilo po basini mais na ordre moko ko bimisa ye. Voilà. Dans ordre moko ko bimisa ye. Pas Charles Lelo, qu'est-ce qui cache le cancer de Fally spirituellement, physiquement et puis balobi que cancer on est si makambo ya combat.
yo za na kati ya vengeance eza pe quelque part eza manière moko ya combat il est par rapport à nous. Et puis déjà je vous informe qu'il fallait encore un autre concert le 29 avril où il a déjà fait les publicités qui passent déjà batu ya Londres balobi que soka yeba ko chuba yembeli tour toboyi ko za biso tozana besoin d'incitation à la NT mais repense no ko loba ni nezo cacher ba concert bien que ça na opposition modèle. D'abord na koyebisa yo que ba combattant résistant on a benga ba défenseur ya Congo ba congolais conscient ba koki ko échouer jamais pe ba échouer te pe ba ko échouaka te ezali fali moto a échouer ça fallait but des akia beta concert a beti concert ici mbi ba doyer belé plus de 20 millions de personnes ndenge ni a ko échouer. D'ailleurs bakangi ba congolais bande koni ba congolais bakangi ba bache bango na ba cacho et ainsi de suite. C'est Fali qui a échoué la nangai ndenge na bote koloba ezali Fali moto a échoué na kati ya ndaku mwasi azana mobali ne ndaku moko mwasi wana bandi ko mema na mobali ne libala ya tembe so mobali ya bimi yepe ya bimi soki mobali ya lobi yepe a lobi so mobali ya kole yepe ya kole na kati wana moko ako perdre problème ya musique congolaise na ba combattant congolais ba ko résoudre yango te na police française ni na ba rwandais ni na sorcellerie ya politique awa c'est ça zone où l'artiste a joué pour combattre le Congo donc à faire à yeka ko démontrer biso que je suis très parmi batoyo bazako bondisa mboka Congo c'est-à-dire azangi mayele ya bomutu ténèbres ekosi je sais que c'est un concert oyo bayaki po bakanga milimo ya batu po ba renforcer musique na bango parce que kuna ba osenga batu le moyen okanga ba de gauche à droite ba prier tout conseil simbité tika no organiser na kanga moi l'opposo a poto ezalaka bie ba mamo bayaki concert nde bayako kanga bango pona ko seplisa ba force ya franc-maçonnerie mais échec total ezana ngamu na bango sini ya moto landanga Fali abundi na moto oyo ba prophète Abal ba bunda na Eli akitsani moto tozalaki au courant ya ce qui a gagné qui dans batoni nyoka baby artiste nyoka comme ni nyoka dans batoni nyoka na ba combattant na Fali qui a gagné alobi moto a gagné azate aza artiste Fali ba te Fali a gagné mayele ya kimokolo o Fali azangi o héritier azangaki héritier akenda lobinga moto na tembe biso to chama bolongo na se abeta te Fali ake France eziki yoke lobake o a gagné France eziki moto ba conséquences za ko ya simoko yebango donc soki a okende de guerre en guerre alors azoke na histoire ya Akab et orgueil ya Akab c'est nini ko oyebi histoire ya Akab na suka na yango qui c'est quoi kaka devant la puissance de Dieu et devant le peuple ba leader non c'est orgueil ya politique ba dictateur peuple atikala bango bazabi yango yoki azwa komba Mobutu yango yoki alata lokola Mobutu pour dire je suis dictateur je suis léopard or léopard les colonies azana lion très fort alors biso toke na puissance ya lion moto mai mon peuple donc le sous Angleterre. Mais pour le 29 avril wana ce qui fallait rotala yo tout droit na micro na caméra ko yebisa ini comme conseil puis conseil ne kopesa ba combattant ce qui fallait ce qui ozali congolais bato nyonso baza sima na besprit mabe nyonso baza sima bazotini ko okende de guerre en guerre na bande konayo bako lâcher yo oko se retrouver batiki yo moko après au kanisi bande konayo ndenge balobake singa famille benda naka mais katanaka te ko kende te de guerre en guerre luka paix ozala Fali mais ce qui okeka na tembe problème te kende mais na banse conseil ces aina opesa faire alinga yokelanga pour nini ka faire alinga yokelo Fali te po ayebinga bien faire ayebinga na sala na ndako faire une semaine ya ba prière wana mwasi na Sabrina une semaine ya ba prière faire ayebinga faire avandi na Weranson grand frère à Weranson c'est un homme de Dieu
bazana facilité mais fali auti pas Kofi aza oyo qui n'aime pas les hommes de Dieu. Wera tosa basali ya Nzambe po yaya na yaza mosali ya Nzambe. Kofi alinga basali ya Nzambe te. Des problèmes ya conscience que okende pamba. Pour place à outil tel père. Origine ma collègue. Conseil ni okopesa ba combattant siko. Non ba combattant ba garder position ya mboka. Traître nyonso, il faut disparaître. Voilà comme je disais, ba combattant ba garder ka position ba zangambo mboka et lombe nzambe ya moto mai mo pe baza na ngambo na bango, ba traître baza kat na bango, ba okufa pe basala ka chasse au traître pour na mboka na biso et se retrouver baza na raison pour bituma ba obundeza ya mboka. Voilà. Merci beaucoup Papa Charles. C'est vrai qu'on a un petit problème technique. Il faut vraiment que tout ce qui ça et mon awa ce qui zani pour clôturer émission ya lelo pour tozongela aussi micro. Moi ezali que 2020 on a 2021 photo lela mitu ya ba traître nyos. De o nyos za traître ya mboka. Moment yango a changé quand ba traître nkola zo balayer bango bazala ya Congo bazala be étranger o ba se concentrer ko bondisa Congo bazozo part na bango coronavirus ye wana ke ko vendre la ba chinois pona nini baza pe na kati ya bato ba bondisa biso donc to ana phase éliminatoire phase ya suka nkolo asala mosala na ye concert wana biso to kozala kuna mais félicitations déjà na ba combattant ba obunda na police bango makasi na bango eza police ba okende ba corrompre police police yo yakana ba maya moto ba combattant ba obunda na police ba obunda na ba traître donc bato bazo gagner za bango tala police na arme na maya moto mais ba o signer ba o longa donc et longa eza na ngamo na biso so za mobali ya tem kende ka kota na saltika police alors combattant ba ya bokuta na bo mekana parce que boza makasi do bitumba ténèbres na lumière nkola ko remporter koto to sala ga moto kuna ba sala egla ba franc-maçon échec ezawapi pour moto etumba nyos donc to kozana concert armée ya moto mai mon peuple précédé faut que d'Angleterre to kozala wa. Merci beaucoup Papa Charles pour l'intervention nayo. Merci énormément Nabino Bayebolandara biso de le début jusqu'à la fin. Nzambe na biso apambola bino nde tokutani mikolo mikoya. Bye bye.